Voilà, tozali na esengo ya kokota susu na banda pour na bino na cadre ya FM télévision ezali chaîne na bino émission na biso ya lelo FM entretien émission bolingara mingi ememela bino mai ya bwanya e bengaka baye o bazali na bwanya na kati ya République démocratique du Congo baya na makambo ya sika o bango ba bomba ba bimisa yango pour que connaissance wana e bana pe na ba kongomani nyonso tozali vraiment heureuse ya koyamba bino na mukolo ya lelo pe bino boyambi biso na banda kuna bino to pesi bino merci beaucoup tranche oyo FM entretien to lo ezali tranche na bino kolanda tout moment na FM télévision to pe lisusu sur Facebook bobeta FM TV sur YouTube bobeta Fondation Maloua TV pe lisusu na Instagram topé na X bokokuta biso Fondation Maloua Télévision FM TV tozali wana na ba réseaux sociaux également pe na TNT sur Bluesat tozali toujours là pour nous conserver bino lelo tozali na honneur ya koyamba moto ya bwanya bokoye baye tout au long ya émission na biso azali nani asala nini pona nini apona nzela wana mai o ya koloba ezali na kombo ya nani bokoyoka yango na kati ya émission na biso tokei déjà koyamba invité na biso kombo na ye Ntumwa Balombi Lopez Ndwenga mbote na yo mbote mama tozali na esengo ya koyamba na plateau merci beaucoup nanga ipe vraiment les lots ebisi ba imboka que ozali na ozali sage ba bioté esengé na bango ko eba que ozali représentant légal ya Mbanza Maswekama Kintwadi Kiavutuka kombo makasi laksine atondo mingi mama nanga natina ya koleka na nzela oyo pona kopesa message ozali représentant légal ya Mbanza Maswekama Kintwadi Kiavutuka Kiavutuka ça veut dire bon moko otobungisaki ezonga Mbanza Maswekama ça veut dire makambo ezali ya kobombama faut emonana na mpwasa faut ebima parce que moto moyindo makambo na ye to bonzambe na ye to mayeli na ye ezali ya kobombama faut ebima yango wana natina batata bapesa kingai kombo wana Mbanza Maswekama Kintwadi Kiavutuka ya solo représentant légal ya Mbanza Maswekama Kintwadi Kiavutuka tozali kotuna omotuna ya liboso ozali na religion noire kuna ezala ndenge ni imagine batu bakoki koyeba so bali ba religion na biso tozali na religion te biso tozali na kati ya Kintwadi tozali na kati ya Kintwadi tozali na religion te tozosenga nde kuto batonde babima na kati ya religion parce que religion yango ekangi biso makasi donc boza ba antichrist oui ndenge bo mesana ko benga biso antichrist bandoki bangunza c'est ça lenge bino bo mesana ko ba mesana ko traiter biso comme bandoki bato église des noirs antichrist to ko boyango te to ko ndima yango parce que tozali na mission oyo bango batata mfumu kimbango atindaki biso na satango oyo pour te libérer peuple noir azokimia vraiment vous allez jeune est-ce que bandi musala sika esali ba mbula boni bando bandi musala ouais na bandi makambo yo na âge 14 ans très jeune hein? Oui okobi nango parce que lelo oza susu elenge ya elengete oui tozo koba nango parce que mfumu kimbanga lobaki ozonga na mukia message ba roya ba ozala pe bana mike roi divin par ozala a ozala jeune guide suprême par ozala jeune to koti moi nungu ekoti exactement roi divin guide suprême ba to mona be bangunze mbele babima toujours na kombo ya Kimbangu tonto e bananu Kimbangu azali nani pona Kimbangu azali nzambe pona biso pona ngaka te me pona yope Kimbangu azali nzambe Kimbangu azali nzambe atreya elo Kimbangu azali nyonso ongana kokoloba pote bato bazolanda biso ba comprendre Kimbangu azali omnipotent omniscient omniprésent azali réincarnation ya Dieu le créateur ya nzambe donc tango bengi Kimbangu ça veut dire au commis déjà na sommeil ça veut dire au conclure bon nzambe nyonso yango moni ke lelo tokoki ko comparer Kimbangu te na ba prophète na ba Ntumwa parce que Kimbangu azali sauveur ya race noire azali sauveur baye o bazali ko sala confusion bazo traiter Kimbangu comme prophète Kimbangu aza prophète
Mais Babenga qui est prophète. Wan ezali selon appellation batu babengi. Mais ye moko lobi ete nazali mwanda ya velela na Kikongo na lingala to traduire yango. C'est le Dieu le Saint-Esprit, Nzambe Molimo Santo. Wana na kati ya mbanza mwasweka makintwa di kiavutuka Nzambe na bino ezali Kimbangu. Mais Nzambe ya race nyonso. Ya race nyonso c'est Kimbangu non. Même le christianisme et buti na kati ya Kimbangu. Tolito tuna motuna boye. Idéologie ya Kimbangu pona o ezali likolo ya ba religion tokoko kuta wa lelo na kati ya mokili ya Lelo avant mindele ba ila biso ba doctrine na bango soit ba religion na bango Kimbangu déjà azala ki pe ba bande ko sambela déjà ba koko na biso ba yeba ki bible te ba koko na biso ba yeba ki religion te yango moni lelo yo tozo sala éveil de conscience surtout ba jeune tout ça l'éveil de conscience na lolenge par exemple na ba lolenge za lebele parce que premièrement tant biso tolobi nazali envoyé na ye nazali messager na ye pote ko pesa mayele ba ye oyo ba yebi réalité ya bonzambe te ba o ba yebi spiritualité te ba telema ba joie conscience sacrifice o déjà ba koko na biso ba salaki lelo tokoko zala boité ngai na yo tokoko sibir te lelo tokoko zala na kati esclavagisme te ya mindele ou religion parce que religion ezali eza croyance moko o ezo lelo ezo pesa biso passe ezo nyokola biso tozo souffrir pona yango bakoko na biso babande ko sambela na 12h na 13h bazui yano mais lelo religion ye ebisi biso photo za ba croyant na kati ya croyance ezali na ozala na persévérance faut persévérer. Bon, il faut persévérer. Histoire au babeti na Bible, ezali na koko lobayo zala tenga pe na zalati. Ezala nango batu pe o bazala na mai na makila, babande ko lia komela, kolata ko bota pe, bangonde mutu bakoma Bible. Et biso to zwango to laitsango na mituna biso et comment réalité kati na biso. Ben na mundele moko alingaka patience te, mundele alingaka effet. O Kimbangu bande ko luka kati na biso sur les trois pouvoirs. On a une mutu mwindo to développer. Les autres sont développés. Pourquoi? Parce que to boyi ezali doctrine na biso, bonzambe na biso. To reconnaître Kimbangu te, to reconnaître bakoko te. To sali séparation na bango. Et on moni les autres sont sibir. Et on moni biso to sali ba révolutionnaire, to sali ba messager. Pe na kati ya messager wana to sali na ba nzambe bazali. Biso to sali na nzambe te, to sali na ba nzambe. O bazali na kati ya Congo bazana mai na makila soki tolobi yango confusion ke kota eza na bato bayebi réalité bonzambe te nani o azali mosali ya nzambe ya solo to nani o azali vrai prophète to nani o azali vrai envoyé pona yo to tunyo motu nani azali vrai envoyé oyo atosi mai oyo nzambe atindi mai oyo tata atindi tata ndena mozali sinayo oya saliyo nzambe ezali Kimbangu siko lobi mozali oya saliyo est-ce que qu'est-ce qui prouve réellement que mambo Kimbangu azali koloba ya solo lobi bible tant bakomaki tozalaki te bon tango Kimbangu azaki koloba batu bazalaki bakoko na biso bazalaki tozali na miracle oyo tilelo tokoko lobela ko miracle te po miracle lelo ngapi na sala miracle na biki sakana na sali sakana lobaka na monaka na kombo Kimbangu nazali miswa banzambe batu pe ba moni réalité na kati ya mbanza masweka yango na lobi réalité ya bonzambe ya sir o etali kobiki sabatu miracle ezeli loko ya muke même yo pe soko zali enseigner oko sala pe miracle soki ba connecter yo oko sala miracle ezeli loko muke eza travail ya muke miracle. Bon te ke yango ba religion zo ko benga lokola bondoki parce que kozwa sa bokoko lelo mondialisation eye makambo ebele pusani na développement kozonga sima quelque part en arrière na tina ya kotala o esalami na buntu to na moyo moni te ke quelque part ezape kitoko penza te yango na kosenga nazo senga mingi na ba jeune parce que génération 4e génération 5e génération les a vraiment robeba to ebi réalité te
tozonga na bonzambe tolongwa derrière ba pasteur tokangami na religion tokangami na makambo etali christianisme islam bouddhisme tobima tout ça l'éveil de conscience ba jeune bazomona te tozokende mbeka tozokende sacrifice tozongi lisuna bowumbu nani sikwa ko délibérer biso pour biso tozana nyonso déjà soki tosale éveil de conscience toko avancer na tous les plans lelo yo pourquoi tolobi kimbangu nde azali sauveur kimbangu nde mutazali nzambe yende mutazali lumière yende mutako orienter biso mais tolingi kondimela ite non tondimeli kimbangu te parce que boye na ndenge bakino balobaka ba preuve palpable te mais oye kondimisa bango non be preuve ezali lokola ni kimbangu asali makambo ya minene na mboko oyo lokola ni kimbangu apesi biso indépendance liberté lelo poto ko moloba boye ezali kimbangu asali 30 ans de prison 30 ans de prison kimbangu a souffrir na bakoko na biso nyonso ozala moluba kasaye ozala moswahili ozala mukongo kimbangu ayekaka te pona bakongo alobi na ye pona africain nyonso peuple noir nyonso esi kozali kimbangu aye pona yo kimbangu aye pona yo alors moto azali envoyé oyo aye pona biso pour sauver biso tozwa pouvoir nyonso tozwa science tolonga na kindoki kindoki eza na nini kindoki ezali ezaka mo mais na kati ya kindoki eza na makambo eza na kati ya kindoki makambo malamu to ya mabe makambo malamu ne ya mabe eza na kati ya kindoki pe kindoki elingi koloba te ke ezali nde biso tozwaka yango eza sens ya mabe non ezali bapaster moto badecortique omo alobi kindoki eza mabe nzoka nde moto faut développer faut ozala na kindoki même makanisi eza kindoki même molimo santo eza kindoki molimo santo ezalaka nini molimo santo eza makanisi pourquoi tolobi ke Satan aza moto mais soki tolobi nzamba aza moto bozoboya ngo pourquoi nzamba aza moto aliaka melaka alalaka pe nzamba to bolobi Satan aza moto mais nzambe pe aza moto tolobi boye ozali représentant légal ya ngomba monene ozui PV ndenge bino molimo ngunza bangunza kingunza na âge ya 14 ans okobi penza na makambo na kotala yo vraiment est-ce que lelo roko telema o ebisa pe ba jeune qui religion na yo ou soit ndeyo mo idéologie na o ya kimbangu eza na impact pour la vie ya moto o tozo sala yango toko aider mboka na biso yango toko aider peuple noir toko aider na ba jeune ngala za jeune batata wana o baye bayaki liboso na biso bangunza o bayaki liboso mission tata tindaki bango bakokisi yango te basali yango pete babosani ambition oyo mvulusi kimbango atindaki bango yango moni lelo tokoti liso na bowu atindaki bango basani pour ba délibérer jeunesse oyo ba délibérer peuple tous les ngunza o baye bayaki mission ba délibérer peuple mais tant basali yango te bakoti na monde mususu kingunza lelo ekomi kokende lokola christianisme kingunza lelo ekomi kokende lokola ndenge moko na ba pasteur babosani biti pourquoi bakangaki kimbangu pourquoi bakangaki bakoko na biso mboka oyo nazo senga mingi ba jeune tout ça l'éveil de conscience ba jeune surtout nazo lela ba jeune parce que parmi biso ba jeune banzambe bako se réincarner kati na biso tant ozo lobela banzambe ozo ko sala allusion na nini pour que batuba comprendre pour batuba yebi nzambe moko akeli likolo na se yo ozo lobela banzambe batuba comprendre nini na maloba na ça veut dire que tozali na promesse pe elaka o ba chrétien balobaka te biso tozali kozela makambo oyo kimbangu alobaki to o asalaki et réalisé pe ils ont réalisé déjà ndenge na lobi biso toza bato yo te toza na croyance te biso na croyance te biso tozali kolobela mingi bonzambe na biso oyo bandaki kuna na mbanza Kongo na mama Kimpa Vita kimbangu déjà avant aya to bandaki da ko sambela kimbangu soki otosi doctrine te oza mutu te soki otosi ancestralité na ote oza na tango molai te na vie pe na bomoi alors yango moni nazo sala nazo beta sete mingi na bonzambe
pe banzambe bazali pe banzambe faut baya pour trouver solution na likambo na biso ya mboka pe ya race noire. Ça veut dire na yebi mingi ba telemela biso mingi ba fingaka mingi ba mona biso le roi mutué, ça fonctionne pas bien. Mais oh ba yebi otolobaka ezali réalité. Nani o azali mosali ya nzambe ya solo, nani o azo sala makambo oyo nzambe atindi to banzambe batindi. Nzambe azali moko te. Même Bible wana oyo tangaka nzambe azali komi reconnaître que banzambe bazali. Tango nzambe alobi epekisami kofuka mela banzambe misusu okufuka mela kaka. Abengi yango banzambe ya bikeko. Non. Wana ezali Bible ezali mutu na mutu azali na contexte na yendenga tangela kango. Alobi bien. Epekisami kosambela banzambe. Nzambe à reconnaître que banzambe musu bazali. Pourquoi? Parce que il est mon copain à kokate. Ce qui a coca, mais biso to sambela raté. Mais biso to salele musalote. Il est pas à na posa na biso to aider. Donc bino pe boko boza banzambe. Mais c'est ça. Bozo aider nzambe mususu. Mais c'est ça. C'est comme ça que quelque part les a clair. Il y a un autre perdre, il y a un autre perdre valeur, il y a couture na biso. Couture na biso to perdre yango to bebisi. Yango moni lelo pose à la protéger, il faut que nous soit maïel à mondele pour développer, il faut à la protection. Nous avons dit que ils ont nuire biso, ils ont nuire même les politiciens, ils ont nuire même jeunesse et nuire les pasteurs. Biso batang sera biso bonzambete. Bongo boye ko la ronde ni loko atozo exemple na yo. Bonzambe batangi la rangote. Ozaki et comment ki ndenge bonzambe ba initier kango mutu, ba préparer kango mutu. Ndengo zana libumu ya mama. Bazo préparer déjà na katikuna na mokili wana ya molimo. Yo pe ba préparer kayo. Exactement. Bon soki naza préparer te na o melatin mission nazo sala na kokata na ko perdre na ko bima na ko sala côté. Faut pas préparer nga parce que naza na objectif mission batinda kinga ina miyebi qui je suis. Nazali nani na miyebi o nazo sala o nazo loba. Malgré tout bozo considérer bisoté. Protection ya solo et la katina biso bato toyebi ancestralité, pouvoir ya bakoko, pouvoir africain, pouvoir ya kingunza, pouvoir ya kimbangu. Kimbangu abandaki na nkamba, mais kimbangu kosuka na nkamba te. Comment Kimbangu aza partout. Tant on a lobi na azali omnipotent, omniscient, omniprésent. Kimbangu. Mon bangoudi, ça veut dire quoi? Mon kimbangu. Bangoudi ya fika ya swekama. Ya bangula yema mavanga matumbe. Ça veut dire que mutako yala kimbangu azati. Mutako konzaka eza kimbangu. Wana eza signification ya kimbangu. Mais bo traduire kimbangu na tous les mots na makambo nyonso. Mombangudi elinko lobani. Ndenge mama kendaka na bilanga abalola mabele nyonso ko bangula. Faut balola mabele pombu maebima. Polona polia pozwa. Soko bangulu mabele te soko baloli mabele te olona ndenge OK kolona kaka nde olona ki non biloko ezika faut bangula eza ndenge moko biso na peuple noir tant que tu reconnaître kimbangu te to na limite tant que tu reconnaître ba o ba kenda te ba o ba nyokwama ba o ba landa ki kimbangu 30 ans de prison kombele mabota o landa ki kimbangu tous les tribus o lelo bazo reconnaître kimbangu te ba koko na bango balanda ki kimbangu bakoko na bango bakatana ki maboko bakatana ki makolo bakataki bango matoi pona likambu oyo lelo tozo souffrir oyo tozo nyo koma na mboka oyo bakangi jeunesse oyo ba jeune baza flou ba yebe lokote ba jeune bakomi derrière si ma pasteur toko tuna motuna boy lelo mangomba eza ebele mboka na biso ka tozo ni République démocratique du Congo eza peuple noir. Surtout notamment na mikili Afrika batu na lolenge na bango ya kosambela asambela pona yeto pe pona mboka na ye pona yo lolenge nini ya malamu ezali ya kosambela pona ba vandi na RDC vraiment na monaka to mingi to kendaka na martyr to sangani ba bengi situle ba confession nyonso ye ba kosambela et banda ko sala ngo porta non elokote et porter le côté bazo sala tout ça la ba poison pour mboka to ke ko bondela pour mboka non yango te ke pesa solution et loko nini pesa parce que ba passer l'équipe mingi na Congo bandeko bazali ko tangisa makila na bango tango nyonso na est exactement et je sais nga photo ça la sacrifice
sacrifice ani et on eza oyo tokoki koloba ngo boye te mbe ezali bato ya molimo bato baza na kati ya spiritualité bayebi oyo nazoloba sacrifice ezosalama ti makili ezotanga ti kuna na este partout makili ezotanga mais pour ekata na susu faut tosala susu sacrifice oyo tokosala esalamaka na moi te yango fo esalama na butu sacrifice oyo tokosala yango ekeprotéger gouvernement ekeprotéger mokonzi ya mboka. Pour le moment, on a besoin d'un guide suprême pour protéger mon konzi mboka. Parce que binomoko kutubangunza tout le monde a baina nzela na bango. Exactement. Oyo bakobima boye, o ba chef coutumier baye boye, on ne comprend pas au juste c'est quoi. Banani baza na vérité. Il y a des faux ngunza, il y a des vrais ngunza bazali, il y a des faux chefs coutumiers, il y a des vrais chefs coutumiers bazali. Moto ya zali na likambo oyo batindiye amiweli sarate. Amibimisaka pete baye o nde baza na posa likambo yango bango nde mutu bayaka koluka baye o baza na frère likambo mais pour le moment il faut basa l'examen de conscience baye o bazo kamba biso na mboka baluka ba vrai véritable o baza na likambo yango pour ete ba kata hémorragie wana mboka na biso kimia ki kota na ba corte mboka na biso kimia ki kota na manduki te to reconnaître batata wana o ba mona ki passe ba nyoko maki ba souffra ki makila na bango etangaki izo sengela souffre to sala sacrifice poto kata makambo wana parce que il y a des gens bazana mboka o baza ba ange bazana na mapaputi bala bepembete baza simple mais bazali ba missionnaire bazala ki banzambe baye ba pesi message balakisi biso mais le rôle to zali matoyi mangongi to tosi bango to boyi kolanda bango to bengi kindoki to négliger ce qui est en Europe aux monde a misé ok na Belgique France ba misé zali biloko nyonso batana kati wana eza biloko na biso bikeko na biso presque biloko bateze biso mais lelo biso moko tolingi biloko wana te to lobeza kindoki to kati ba lié na ba famille na biso obi ko kata lié ya famille directement au katina oyo akela yo na oyo asala yo soko kati lié ya famille ba kata rangote. Parce que lié à famille, ce temps que le lié ou condamnation, c'est ça artiste. Dans chaque tribu, dans chaque famille, ezali na chef azali, nzamba azali, mokonzi azali. Faut tout ça, ce que tout ce principe té, et comme il a quel condamnation ezali la quel, ezali art bat ba se poser rango na bonzoto boy, yango comme un esprit et yeti un esprit. Pour on a pratiqué rôle où ezali esprit na mona kati na yo. Na yeba venir no to na yeba derrière yo faut na pratiquer art moko boy faut na penser yango na lobi molimo centre pesa la makanisi esprit eza makanisi to pensaka yango wana yango moni ke na lobi faut to bongisa na ba famille na biso na mabota na biso yango mpe mboka na biso zo avancer parce que to négliger o ezali biso ya bokoko na biso to négliger ba politicien bande konangai ba pasteur ba kei ko zwa mayele kokota na ba franc-maçonnerie kokota na ba mayele nzoka nde bokoko na biso surtout ya mboka na biso ezali plus que ba franc-maçonnerie et biso ko kezwa kisi et l'oral boso ba peso ezani surtout kezwa manger l'oral boso ba peso ezali kindoki avant ba initier tout faut ba peso kindoki importe wana ezalaka kindoki faut ba fongolo misu ya butu misu ya moi mato ya butu mato ya moi même na bonzambe peza bongo tant to ba nzamba zo kambanga azo kamba yo est-ce que yo mona nzambe azandenge ni aza moi sito mobali ozo kamba mana ba esprit na makanisi yango to lobi ezalaka bonzambe yango peza li bo satana pe c'est ça yango mon to lobi biso to sana ta ya koloba mingi te. Mais il faut découvrir les akati na biso. Bon nzambe ya solo. Nani oyo azali mosali ya nzambe ya solo. Nani oyo azosala mission oyo nzambe atinda ki. Tolobi kimbango azali nzambe c'est exactement kimbango azali nzambe. Tolinga te. Ba enseignement oyo bazoyi la biso oyo bokangi peuple, bozo tondisa peuple nzala, guerre, massacre les salama, banda ko belela. Nzambe ya Jacob, Elohim, Jésus-Christ, Nazareth, makile sopana ki na ngomba Golgotha. Mais pourquoi pas te faut kuna na est qui m'écoute?
Mais bino pe ba bozo bele la komba kimbango. Pourquoi pas pe bosambela pour que kimie kota? Mais tant bozo bele la komba kimbango, bozo bele la ngona ligne ni. Pour moni mboka oyo. Oyo ba reconnaître ba nzambete, ba reconnaître ba weite, ba reconnaître ba cimetière te. Ils ont mboka oyo atabo bandiko bondela. Rien ne change, rien ne change. On est amalo bana bino ba tout mois. Oui oui. Ba ngunza. Ingeta, eza bon, exactement. Donc bozo sepela na bino mboka za la freiner. Mboka faut développer. Donc il faut contribuer na malheur wana te. Mais tozo lo bana baye oyo bazo kamba biso. Boluka baye oyo bazana likambo ngo ya solo. Po te ba pratiquer bokoko na bonzambe, po te mboka ekende liboso. Mboka na biso tolobi tozana batu ya mayele bele. Tozana ba savant ou bazala. Ou bazana 3/4. Au mundele azana 1/4, soit 1/3. Ayebi kutuna nous tembe biso tozana 3/4 peuple noir, surtout RDC, précisément RDC. Pour RDC yango ezali yango nde esimbi monde. Banzambe bazali awa koleka même na Israël. Ba prophète bazali awa koleka même na Israël. Pourquoi mboko l'église ezebeli? Fallait qu'il m'ait ça la malheur na malheur. C'est-à-dire mission na ya banzambe ezala ki l'église était. Mission banzambe fallait to reconnaître bango, to pratiquer monde mobimba isimba ma awa na Congo. Mais lelo biso batozo sibir. Pour force ya banzambe ezali nguya ezali. Kindoki ezali, otoloba kindoki ezali. Mais faut yango esala ezo sengela baye o bazo kamba biso ba reconnaître ngo ba komana ba to komelo ko moko. Alliance fait salama. Ya butu pe ya moyi. Obi moto ba ponyaza mokonzi. Pour diriger peuple, pour diriger monde ya molili, monde ya moyi, à diriger même Bawei. Ça veut dire faut ba bieka ba pona ina mokili ya molimo. Faut to tsayo bilembo wana to zongi sa na monde wana kuna ba poniyo to zongi so na monde yo. Wana komi ndoki. Ti, mais faut za ndoki. Pour kamba mboka o faut za ndoki. Ce que ok ko simba manji, ok ko zwa rose quoi ou marcari ou ok ko zwa franc-maçonnerie, ozalaka na sia mindele. Pour koma likolo mindele, faut zwa ozo kindoki na biso. Faut banzambe bakoko wana makila wana sopana kito bengango to sala ba sacrifice. Pour yo mokonzi obangisa mindele, yo mokonzi obangisa biso peuple. Chef coutumier fa respecter, ngunza fa respecter yo. Pour te compter ba pasteur te. Marambo na zolo baba pasteur ba yebiango, ba sango pe ba yebiango. Surtout ba sango, ba yebi vérité mboka oyo. Yango mo na zolo bana mokonza mboka, biso toza na posa ya mbongo te. Toza na posa te ke o aide non. Toza na posa ke ba nani bazo tsa maboko, ba nani bazo soutenir yo, ba nani bazo aider gouvernement na biso. Photo edango na ancestralité na bokoko, to salisa bango alliance. Mais balingi yango te. Parce que Bible et religion yango kangi biso. To bosani ke mboka opetambola bien, faut to zonga sima, to sala kwaison na ba oyo bakendaki. Pour y a des gens bazala ki na mboka oyo banzambe bayaki banyoko maki, mabota na bango lelo, faut to reconnaître yango. Bongo quelque part tango bay o basale la religion bino bozai ko boya, ba o basale la christianisme. Balobi ke ba wei bazai sous na conscience te. Et comment petit na biblia. Tant bino boyo kaka bino bangunza bozai ba antichrist. Et ça la bilobi la bino ni. Na ko répéter lisusu. Bible moto akomi yango ezali moto azana mai na makila lokola ngai na yo. Alobi na lali na lamuki nzamba ebisinga bo akomi. Bible ezalaki utaki likolo te kitina se. Soki okei na mboka ou soit okei na pays okekuta cimetière eza salité. Mboka wana ata bazana bomengo ndenge nini ekenda liboso te 0 sur 0. Et sengeli photo banda musala ba cimetière. To sa contact na ba wei. Ce qui est koufi lelo, comme énergie. Comme énergie. Pour nayoka balobaka au paradis ezali, enfer ezali, eza wapi bande banda. Eza wapi. Mais tozali na réincarnation, ce qui muta koufi, faut azonga. Ce que sala ki mabe na malamu, tango koufi faut zonga, ou ya ko sibir, ba peine na yo. Awa.
mais tout le monde a un moto côté à kufi azongi réincarnation ye moko kimbango obino bozali kosambela okola bisanga sika nzoto kimbango azali nzoto sika bakunda kimbango yo mona sika bakunda kimbango bino batu bosambela kimbango azali tant on a azali omnipotent omniscient omniprésent abimi kati na yo kimbango azali kati na nga kimbango azali na nkamba kimbango azali na lutendele kimbango azali na est azali na chikapa azali partout amona na kate olingi omona kimbango totuni motuna ya bateli kasi soki olingi omona kimbango azali partout même nga nde nazala nazo représenter kimbango déjà nazala réincarnation ya kimbango lolenge moko pe na ba chrétien baza réincarnation ya Jésus Christ c'est faux yo boy kondima ya bango bandima ya bino parce que on a solo ba betela biso ngo te to mona pe to vivre ngo ya mona le bisens ya bonzambe zali nini bonzambe zali bible eza jipité bonzambe zali ko tondisa batu te l'église bonzambe zali ko lata soutane te soit titoji soit ko kende ko zwa malongi yango te eza bonzambe bonzambe fo ba benga yo fo ba pona yo na mokili wana oye ba pesio mayele ya butu ya moi mayele ya mopepe ya mai ya nzete ya sepe ya likolo yango mona lobi ete tangu tokati poison na bakoko na bakufi ponde toza boye bakufi babatelaka biso pe toza na mokili kaka oyo te tozali na mokili invisible na oyo tozali lelo tozovivre lelo oyo ezali kointéresse batelespectateur lelo oui. ezali mokili oyo ezali visible lelo oui. mais pasi kati na mokili yango ezali ebele est ce que bangunza boza na eloko ya kosala mpe pour que changement ekota changement fo ekota parce que biso tozali na alignement moko tokomema bino toza na principe moko tokomema bino tokotelemisa bonzambe totelemisi baoyo bakenda tozongisi bango topesi bino contact na bango mboka ekei liboso ndenge na lobino fo sacrifice esalama parce que sacrifice yango ezali nzela oyo ekezongisa biso na bakoko na biso tokobongisa basimitière tosengi bolimbisi epai na banzambe toconsacre baoyo bazali kotambwisa biso fo toconsacre bango tokoki koboya bapoliticien na biso te bapoliticien na biso soki lelo tozoboya bango parce que bazali baponami te oyo baponi bango na mondi wana po ete lelo basalela biso peuple lelo oyo mboka eza na pasi basolution ezali kolukama epai na epai soki bazoluka basolution epai na bepai te soki bazoluka basolution bepai na bepai ya des gens bazali oyo bayebi ke tokende boye tomema boye pourquoi bolingi koluka bango te bolingi koconsulte mpe bango te tozoloba eza première fois te toleka na betando ya batelevizio tolobaka tozoloba boya tobongisa tozongisa contact fo tosala chambre haute oyo ezali toconsultaka banzambe bakoko idolatrie te mama na ngai mokili oyo etambolaka na moi boye te mokili ezalaka butu yango ezali makambo butu yango ezali makambo butu yango ezali makambo butu yango basalaka moto butu yango babotaka moto butu yango baponaka moto butu yango babomaka moto butu yango bavandaka réunion oyo basalaka makambo nyonso ezalaka butu mais lokola tozali na bonzambe moke toperdre totika ya biso toye na bacroyance oyo bamemeli biso la christianisme soki christianisme bamemeli biso bible biso lelo bazotraite biso bandoki bantikriste bazofinga biso bazonéglige biso mpo toza bangunza mais boyeba ete topesaka bino licese avant kosote libulu fo bozongisa lokolo nsima tant ke bokolinga kozongisa lokolo nsima te malheur ekezala mokonzi ya mboka esengeli asosola parce que ye azali mwana ya mboka azokamba biso azali makila ya mboka oyo pourquoi malheur ezolanda biso partout toza na bowumbu wana fo tobongisa na bakoko tobongisa na banzambe tobongisa na basimitière na biso wana bino moko bangunza moto bokosala ngo mais eza bongo eza mosala oyo batindi biso pourquoi sikoyo toye bonso basengi bosangana na bapasteur pour que bosala tokoki kosangana na bapasteur te tokoki kosangana na bapasteur te wana ezali cérémonie uniquement ya bino bayeba est-ce que faut tout na bango est-ce que bango baza na mayela bonzambe mayela bango baza nango ya théologie batangi bible bakei koyekola
Les lots moutunions sont allés pasteur, prophète, moutunions sont comme une apostase à la politicien. Pourquoi? Pourquoi Makambouana? Tous on a posé à pasteur Toba Sango. Mboka oyo, ceux qui allaient pour na église, même beaucoup chanza. Ceux qui allaient pour na pasteur Songo l'omparala au Sango, même beaucoup chanza. Mboka oyo, ils allaient na bateau faut reconnaître. Loko la banani. Yango nazali ko répéter. Premièrement nanu kimbangu bolingi kondimela été. Kimbangu bozo reconnaître été. Mokonza mboka oui, apesi le 6 avril les alliés fériés. Et pas une biso to sepelaki. Mais c'est là makambo oyo fait fa kokisa. Biso to banda qui déjà moi idée mon ko bongisa ba cimetière. Mais déjà ba traiter biso bandoki. Oyo mozo mona onte na ndenga moyo lalo la muki okeimba moko bongisa cimetière. Moto alali wana kutazo ye batike yo ko bongisela isika. Voilà. Yango moni na lobby été monde ya butu boye bien moté. Yango moni ke tozo ni okoma pe tozo kangama oyebi histoire oyo bato ya Bible bande kona biso christianisme babetaka nkolo Yesu alongwaki na bayuda ayaki na Afrique mayele wana nkolo Yesu bande ko sala miracle boyebi so bazoki ngoma po bande ko tambola likola mai azoki na Afrique ya tambalo baka Afrique ezali berceau de l'humanité, c'est tout à fait normal. Afrique yango nde nzambe azali soki kutu mundele ayebi ke kimbangu yende nzambe pe ako se réincarner na kati na biso pe kimbangu akotelema koya soki kutu mundele azoyeba yango bongo yo mutu mwindo toza nisika msuya kokimela te soki tozongi na nzela wana te ya bonzambe te yango moni ke beglise ebele eke ya bokata balia famille bokata balia bokoko tokata to bimana waneza idolâtrie nzoka nde bazo nuire biso bazo nuire même ba jeune mais mon arrêté que bayo basala kango pe bazora moi résultat na ndenge na bango c'est moi et eza lokota ngana ebisio lié ce qui au kuta na conséquence ya condamnation en famille ezali etumbu faut pas pratiquer acte pour te condamnation wane longo ça veut dire au tout ce qui principe ya famille te au tout ce qui mobeko ya famille te parce que c'est na famille mususu balongo la razemité famille mususu po moi ce qui nando libala faut ba ya pesa nsamba makasu mais yo mwana lelo o copier makamba mundele lobi ngai makambo wana te ngai na ligida ya mobile na ngana chemical sana ndako etumbu ndeti biso lelo to boyi connaissance na biso to boyi écriture na biso to boyi langue na biso est-ce que lelo soko oyebi ko s'exprimer français te aux avoriens aux azoba est-ce que oyebi ngo aux en valeur te lelo faut ala reconnaître faut tanga ba classe mais ko tanga ba classe ngo pe lo bana nga banda to bandi ko tanga to tangi mat to tangi ba geo to tangi ba cours belé nan déjà za savant au sali déjà ni on se utara wapi Dubai Chine Inde to tuni lelo monite que o nyonso bokoko ezo salema eloko mutuya o mutu mwindo asali ekoki ko faire avancer mokili to moni yango te kasi to moni mindele basali biloko pe ya mutuya loko ba bilamba yo lati montre téléphone ozali ko utiliser tant yozo bato zongela bokoko mote to ozonga sima mingi tozonga sima te oyebi mundele po sala makambo nyonso oyebi sa bandaki wapi biloko yozo boya bakoko cimetière spiritualité mundele za na kata religion te mundele za croyante yango moni ke mundele azali azo avancer azo kende liboso azo sala soko lininga ina yo to banda ko sala to banda ko développer tozonga na ancestralité na coutume tozonga na contact to bongisa ba cimetière Sidi to seki muke bon toza ata muwei ayebi suelo côté ayebi même pas que ba robongisa sika ya zali kolala nzoto na ezali kolala mais yozo senga ba bongisa yango ebi pourquoi na sengi ba to banda musala ba cimetière to banda musala ba cimetière to reconnaître banzambe to sala sacrifice to zonga sa contact mokonza mboka esengeli fo balamba ina nzungu ya kindoki foto lamba ina nzungu ya kingunza na nzungu ya kimpeve na nzungu ya bakoko na biso ya makila bakoko na biso na waka pasi tango ba pasteur bazotia ba politicien na biso maboko
politicien qui n'est pas pasteur tatia maboko parce que yo politicien faut pas passer au pouvoir ya Congo faut ça na épée ya molimo épée ya bakoko faut ça na boussole o ezotambwisa yo oyeba ke mutu aza mutu mabe ozala na protection mais le monde le ba politicien bazo ki kozwa manji libanda bazo ki kozwa kisi libanda même na monaki bazo ki opesa mokonza mboka babikeko bapesiye ba nzete yango te kindoki yango na te kindoki za makila ntumwa balobi eza makila initiation pe ezali je moko auto lobby même kindoki ezali jeu d'esprit même ko initier mutu ezali jeu d'esprit yango moni ba pasteur ba kotikala ko linga biso te ba hotelemela biso yango moni keto lobby quel que soit bo telemeli biso quel que soit bozo casser likambo yango ezali ko réaliser so bozo mayele tant beaucoup bozo mona biso ba jeune lelo to komi ko telema tozoloba makambo tozoloba ça veut dire bo se préparer vraiment makambo zoya olobi que ozali messager ndenge kombo olobi tout moi envoyé lelo soko tali ba jeune message ne ko lancer par la bango en tant qu'envoyé nazo ka passer parce que baza ko kangama quelque part ba kondimela bisote bango bazo zela ba envoyer ba ya faut envoyer la tarafia wala tipembe non ya on a lobi na yo il y a des gens bazo vivre na mokilo bazali banzambe il y a des gens bazana satango o baza ba ange ba Josué boluka na Bible de Elohim wana ba Moïse wana bazana bango déjà awa et pas ina biso baza ya ngomoni ka minazo s'adresser na ba jeune tout ça l'éveil de conscience to longwa na ba religion to bima na religion to bima na ba croyance wana to so tonda na l'église banda to bandi ko tondana je reçois banda bo bandi bozui déjà nini échanger mboka na biso ya ngomoni na oka pasi ba politicien na biso ba pasteur ba ko tsaka bino maboko te ba sango ba ko tsaka bino maboko te na tango poto longola ba religion wana eza travail mais ça on peut jemukie soki kaka tozongi si contact na bakoko soki kaka to mikiti sepa ina banzambe wana to sali alliance to sali sacrifice ici yo mona lobi ezali na mayenyo sauté oyo to koki koloba awa yo mona na lingi ba jeune tout élément to zonga vraiment to zonga na nzela ba koko na biso to luka vraie histoire batata na biso bangunza bayaki tozali na mikolo na biso bayaki babandaki message oyo nde basilisi mission yango te basilisi mission yango te bakokisi makambo yango te baperdre ebi pourquoi baperdre nde moto na tozongiseni baperdre parce que conseil ya mfumu kimbangu il fallait bakokisa yango te consigne yango ezalaki nini tozala consigne biso nyonso bangunza même famille kimbangiste même papa diangenda papa dialongana papa kisolokele bazalaki na consigne même tozui ba prophète na biso soit bangunza na biso ba papa na biso ba koko na biso ba grand-mère na biso ba papa o ba bande ko sala misala wana bazalaki na consigne ba yebaki ke esika kingandi na kokata ezali na époque oyo batu boye bakoya po bazwa yango mais lelo yango moni nazo adresser pe na famille kimbangiste bazonga bomoko na soki bazongi bomoko te et que c'est là-bas un peu compliqué et que c'est là-bas sous compliqué na biso na kingunza poto sangana ezali problème to sangana raté et puis pourquoi to sangana raté parce que mboka mobimba ezangi kimia makilezo sopana fallait biso tozali misu ya banzambe fallait to loba tozo loba te mutu nyonso o azali na pouvoir wana zana mayele wana mission tango batindi mission faut pas convaincre à bebisa yango eloko bomi kingunza mission na biso eza l'église te mission ezali nini mission ezali faut l'école de spiritualité faut yango ezala pour te batu ba enseigner bango enseignement ote to kopesaka non enseignement pose enseignement faut aller initier faut ba initier yo faut aller na connaissance ya butu pe moi soko komi nango objectif nini
ton but ni au kolanda mais il faut avancer génération en génération. Yango et que ça le avancer, yango et que ça yo règlement. Mais ce qui règlement yango zoyate parce que contact exalté. Muto azali na pouvoir, muto azali na spiritualité, ba ye bakaye pe monanaka. Même muto azali na pentacle, ba ye bakaye. Et bunga raté. Ezali to jité école pastoralité, plein ya batuté. Ezali connaissance bonzambe, œuvre yangwana muto ezali le plus important. Mais to retournana. To un problème grave. Ba ye o bazotambu sabiso. Ba politicien, ba pasteur, ba sango, ba ngunza, ba missionnaire. Ba vous en a problème. Parce qu'il y a un moment dans le problème, auto commis pour le moment, auto ko senga, auto ko luka, guide suprême. To luka ici quand ngoya evandi, penana zana ngoya, penana ko finir le cambo azali. Maya moli monyo sote za pananga, ngana usala par nanga. Mais mutu na mutu sika zali ayebi mission oyo kimbango tinda kiye. Na lobi bien tous les tribus batambola kina kimbango, tous les tribus batambola kina bakoko na biso. Kimbango lobi nazali mwanda ya velela, nzambe molimo santo. Le fond notango lelo kimbango za nzambe. Mutu nyoso otala nga fai ba kimbango za nzambe. Pombo kwa oevanda kimia po ezala na kimia makile tika la kotanga. Faut ba reconnaître œuvre kimbango, faut ba reconnaître kimbango azali nani. Mais na mona rabande ko na biso basali ya nzambe ba pasteur ba terre ki mbanga za prophète comme ba prophète nyonso non balobi ye mo kaloba iteka za nzambe c'est faux ki mbanga pas à envoyer à Jésus-Christ c'est faux christianisme ndé bazui makambo ki mbanga ba copier yango ndé ba kenango kuna na christianisme même bible wana fa ba restaurer ngo bible fa ba restaurer. Tout moi Balombi Lopez Ndwenga représentant légal ya Mbanza Masweka Makintoa di Kiavutuka to komi na suka ya tranche na biso na conclusion to pesio maloba ko lobanini eloko na kotalisa na bayemboka pe na ba missionnaire nyonso o bazotala ngai l'air déjà ekoki mutu na mutu azwa responsabilité na ye ona kotalisa pa ina bakonzi ya mboka bazonga na ancestralité bazonga na bokoko na bonzambe ba yato yokana oto ko iko sala po ete guerre sila to passer sila to jeunesse oyo elamuka problème otozana ngwe sila to zongisa contact na bakoko to yeba nana zana likambo ngo solo est-ce que bilaka o balobaka na biso ke eke réaliser que tellement eke kokisama soki kimbango azali nzambe ça veut dire c'est que nyonso oto ko sala et les alamalams tant que tu reconnaître ni sala nyonso ba envoyer nyonso yango mona lobi même cimetière photo bongisa même chambre ya kindoki chambre haute to bongisa mingi ba mona kindoki nazolo baba mona ya moka za ndoki za initié na kindoki mais kindoki za mokaka ça veut dire na kikongo za ndoki na lingala mutu amayele c'est fini et si linango batu ba mona la peut-être ba mona la passe yango monto lobi tozali na bit tozana makambo o eza kati na biso o tokotalisa o tokopesa ekisunga ba politicien ekisunga moto azotambwisa ekolo na biso moto azotambwisa ekolo na biso tokoprotéger na munduki te tokoprotéger na maloba te mais tokoprotéger na pouvoir ya ancestralité ya bakoko na pouvoir ya kimbangu guerre wana kesi la pena manduki te et qui sila na négociation te guerre wana et qui sila na makambo o etali ancestralité kindoki photo sala otolobi sacrifice to zongisi contact na bakoko to orienter mboka oyo et si ka peuple noir nyonso azali esprit na ye elamuki yango mona lobi génération oyo ba jeune to telema to sosola bisika otozali bisika otozokota bato tozopesa bango confiance soit disant banganga ya nzambe bato ya nzambe bako nuire vie na biso bako nuire génération oyo génération en génération malheur na malheur mais cette fois-ci fait si là ndenge biso to komi da ko telema elobela bino quelque chose qui est na sima na biso likambo ezoya
soki omoni mwana soso azovimba na nzungu seke mama naza wapi aza na se. C'est ça on a la kokoloba. Vraiment, merci beaucoup tout moi Balombi Lopez Luenga, vous allez représentant légal ya Mbanza Masweka Makintwa Dikia Vutuka, on est allé qui longo na alors bien les alliés église té, azali pe na religion té, tout monde ya otiko tato la o ya yebi katinae, yo mutolandi biso, vous avez une question à poser, okoko benga na numéro les alliés affiché na télévision, vous avez kolanda biso na nzela etando. Topé les sous na réseaux sociaux sur Facebook, FM TV, sur YouTube, Fondation Malou à télévision. Comme la biso, soyez pour nous participer à l'émission. Yaka porte FM télévision, elle est ouverte na Saint-Christophe numéro 1429 na quartier Funa. Tous allez non loin la direction générale il y a OVD. Toko yambayo okoloba mai oyo oyebi na kimia nyonso. En tout cas, ça c'est moi ko partager na bino moment o ya FM entretien. Topé si bino lisusu matondo mingi bo continuer kolanda FM télévision boko za la désuite. Merci beaucoup.